Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel? Bienvenue sur votre chaîne d'actualité. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. Sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez la notification. Alors, mes amours, na Congo et Indi, vous savez, c'est l'actualité. Dans les actualités, image au bozomona, lelo férié, journée morte, na Congo, en tout cas, mambisa la magie à somme bandeko, image au bozomona, nazo proposé bino, image à marche, na reproposé bino pe image ya aéroport ya Goma, au bozomona wana likolo, bomona qu'est-ce qui s'est passé là-bas, na ba image wana, et l'autre image, eza ya papa na biso, azali kuru yaka, papa azo expliqué biso, conflit ya RDC na conflit ya RDC na Rwanda et banda ndenge parce que si le biso to baka Rwanda ba Rwandais bazo tungisa biso bazo tungisa biso bazo bundisa biso do bitumba et si la raté boye ba source wana et uta parce qu'il y a beaucoup de gens oh ba yebaka source wana te. Donc je vous demande de partager massivement cette vidéo parce que tout le monde a que ba Rwandais ba bundisaka biso mais to ba te eloko nini et ça là que biso na bango to bebana. Alors suivez cette vidéo attentivement, partagez aussi massivement. Alors sans plus tarder nazotika bino bolanda no ba élément oyo nga nazo proposer bino et puis nous allons retourner juste après pour commenter. Osana pour ça to ça la yo promotion. Il y a ba œuvre na yo, il y a nzembo, il y a business na yo, il y a eloko nyonso oyo kolinga contacter biso toko solo lango, hein, toko solo lango vraiment posé. Alors sans plus tarder mes amours, tozo bandana on a ba image oya marche et puis toko silisa na image ya papa na biso to yeba qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé au fait entre le Rwandais et nous les Congolais parce que chaque jour tozola muka to ebaka ke no Rwandais aza munguna na yo et puis conflit wana e uta wapi ba papa na biso ba viva na Mobutu. Donc papa no bozomona oyo azali yene mutabimisa testament Mobutu. En tout cas il y a beaucoup de révélations sur cette vidéo. OK, bolanda et puis tokozonga juste après pour commenter. N'hésitez pas surtout de vous abonner. OK, let's go. Na occasion yo, elikolo ba peto zu possession mobimba ya aéroport ya Goma. To déployer Nzambe na ba ange céleste na soyo. Donc obanga lisusu te, victoire eza na kana yo. Amen. Akomba ko likito ko. Nasukisi na Nzembo yo, combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Alléluia. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Commando jusqu'à la mort. Commando jusqu'à la mort. Commando jusqu'à la mort. Je serai commando jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à ma mort. Combattant jusqu'à ma mort. Combattant jusqu'à ma mort. Je serai combattant jusqu'à ma mort.
combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous merci. Événement eleki, ba événement nyoso na mokili. Zambe yo mokutokela mokili oyo. Okela pe ba wazali boso na biswao. Si faut utiliser bango puissamment, fortement. Na pouvoir opesi bango. Kobattre la mboka, biloko ya population. Na mokonzi ya mboka, na Congo. Bango nzambe. Batomboli liloba na likolo. Kolakisa ete yonde okoki. Cette fois-ci ou jamais, nzambe accompagner bango na mission. Salana bango, pambola bango, kotika bango. Mon côté bala ennemi mon ayao. Akasa yoloba amen. Mon côté bala ennemi mon aye. Sala yo sala invincible, invisible. Au nom de Jésus-Christ, dans autonomie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ambassade c'est à Kotumbama. Batumbi ambassade ne boso mona milingezo bima. Ambassade des États-Unis en feu. En direct de Kinshasa. Batumbi ambassade des États-Unis ne boso mona milingezo bima. Population chinoise déterminée. Toi c'est trop. Toujours Djang Mabela ma mère. On va vous dire que les filles sont de l'autre côté. Les filles sont de l'autre côté. Soda fout à ma 100 francs. Quand on fout à ma relève soda. Nana tout à mort en Angaï. Toujours. Bamata Baloba. Fatir. A trouvé solution. Nous sommes là. Bamata Bakita Bakenge. Car à Paris. Donc il est en haut. Les alliés les Congolais nous sommes mobilisés, les musiciens, les comédiens. Les alliés, Sima et Kolo. Population, voilà la vie de Kinshasa, voilà yo, on va tout ça yo, tout La patrie ou la mort. Congo ya Lumumba. Nani aliingia sakana na Congo ya Kimbangu? Gaga. Nani aliingia meko na Congo ya Kimpavita? Na Congo ya Mobikisi nani ameki? Nani aliingia meko? Nani ameki? Honorable. Madepita na komona bamoa. Bakokima kaba marsha boye. Bakokima ba marsha boye. Aleki munene. Aleki police. Natala honorable Biafata.
ami qui dit à la lité avec marché na baninga na yeba musicien na baninga na comédien et bon moi côté comino bala lité non non ça d'abord moi et autre victoire bonne victoire Tika Kende. La coca qui est le cola Kagame. Après mi-temps. Ngai moto na bimisaki testament Maréchal Mobutu. Jean-Pierre Momba Etumba. Le long a continué à koloba sur Misé Laurent Désiré Kabila. Papa Toyota que Kabila le père yende moto a signé d'accord yé moto kotisa ba Rwandais na mboka oyo. Bon, likamba ba Rwandais il faut to banda histoire ndenge bandaki. Après la Première Guerre mondiale, batiaki au Rwanda au Burundi sous tutelle ya Belgique. Alors ekotaki na kati ya colonie belge. Tokomaki colonie moko Congo belge et Rwanda au Burundi. Tozaki ensemble na bango, tozako vivre ensemble, tozosala esika moko makambo esika moko. Tobalana ki pe makabebele. Alors tant tokomi na ba indépendance, la Belgique a pesaki biso ba indépendance séparée. Okiango, batuna batu na ba indépendance na bango. Soka pesa biso indépendance unique. Tozako zati le lokaka ensemble état moko. Mais Belgique a pesaki biso ba indépendance séparée. Tant de communes d'Engwana si comme mutra muté fala zonga na mboka na ye. Alors, quand ça ba Rwandais tant to komi ba état indépendant, ba mboka et ba pays. Bon, muta muso ezaki Maréchal Mobutu. Dans le pouvoir en 1969, avec Barthélemy Bisengimani, un Tutsi rwandais, à côté directeur de cabinet faisant fonction de premier ministre. Alors, voilà Moutou à côté qui va rwandais dans Ndengue à Mabé. Pour l'époque coloniale, tous ensemble en Ndengue à Malamu. Avec côté va rwandais dans Ndengue à Mabé avec mission ya ko détruire Congo et ya ko joa Congo. Et puis natangwana na Rwanda loi moko ezalaki ke un Rwandais soko bimi na Rwanda kende libéra ko zonga lisusu te et pas que bunda opanda na libéra. Alors, Barthélemy Bisengimani après ça qui va Rwandais nationalité zaïroise. Après si bango ba espace ba vandi à côté bango na ba institution nyoso. Mais na suka tant to komaki déjà la période de transition il y a démocratie na suka Mobutu aki ko benga na ba Rwandais nyoso. To mona ki ba wakabuba tout ça benga na ki bango ba songa ki. Benga na ki ba Rwandais nyoso to. Ba ba ki ba sa ba Rwandais tout ça ba kende ki. Parce que Bisengimani a mis ce qu'il voit que l'autorité nous sommes fois bala moi si deuxième femme là rwandaise toute. Même Ngai pe tant on a eu qui réconciliation après na Mobutu les autres pour yanga tout. To boya ki ne parce que zako botate tata nga moi ça Ngai qui était azo botate on a tikaki. Alors sikoyo Laurent Désiré Kabila tant Mobutu bengani bango bakei Kabila, c'est la communauté internationale. Na complot na bango basaya qui déjà y a ko balkaniser Congo. Y a ko joie est à cause y a pétrole. À cause y a pétrole. Pétrole oyo. Ba découvrir qui na 3 lacs. Y a Zaïre, lac Albert, lac Edouard, lac Kivu. Ma découvert pétrole avec ma gaz rare, ma kambebele la kati. Alors, ma lobby pétrolier wana o ba s'occupe kana makambwana, ba yaki kotala Mobutu na 1993 na Kawele. Ba kotala Mobutu, ba ici président Mobutu ba dit voilà, to kotala yowa, bazala ki 7, ba bien bango les 7 sisters, les 7 sœurs, bazali juif britannique américain. Babenga bango les Seven Sisters. Professeur Thomas Kanza Moutaye sanga histoire na bango tant basalaka guerre ya Biafra bango bato basasa guerre ya Biafra pour exploiter pétrole ya Nigeria. Alors sikoyo ba ko mona Maréchal Mobutu na Kawele. Ba bisi Maréchal Mobutu ke to découvrir pétrole na 3 lacs.
lac Albert, lac Kivu, lac Edouard. Pétrole, les gens arrivent à Bisso. D'un côté à Rwanda, na Ouganda, il n'y a rien. Alors il faut exploiter le pétrole. Alors pour exploiter le pétrole, il faut exploiter au Rwanda, na Ouganda. Là, Mobutu a boyaki. Mobutu a dit pas question, pétrole na Bisso. Il faut Bisso Mobutu exploiter en gros. Bakei. Bah, ils ont en 1995. Juste après, Makambo Ebola, Ebola qui n'a quitté Tiwan. Alors, comme ça, Mobutu, voilà, président Mobutu, le col qui exploitation, il y a pétrole dans Rwanda, dans Ouganda, ce qu'on faut ça exploitation dans Zaïre. Mais à condition que, au PSABISO 30 km comme zone tampon à partir d'un lac. Alors, Mobutu, à Boyi, à Siliki, à Albina Mango, je ne céderai aucun millimètre de mon territoire. Allez-vous-en, ne revenez plus. Bakendeki. Voilà place Makambe Bandak. Tant qu'on a Coltan n'existait pas. Malobaki na Mobutu que exploitation pétrole, on sait que bandi lelo. Pour pétrole, on est sur la serre, il faut 2000 ans d'exploitation. Oh, Jésus depuis Aya Kende, 2000 ans coûte Kokina Mouté, toi qui en 1993. Et tu as quand on s'est après pour la 2000 ans. Tant qu'on a de la richesse à Dengoana. Yango no somo na kebakuluka, bapoto na biso mokilo babu mabiso parce que babi toujours mérité en côté. Alors, Laurent Désiré Kabila, tant que baké ko sala Afdel wana. Afdel azay composé ba bokebe. Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Zimbabwe, Angola. Bango so bazaki na kati. Alors, bakende ko recruter ba sali révolution ya Afdel na kombo ya Lumumba. Et c'est la révolution lumumbiste. Parce qu'on a laissé passer facilement partout dans la province. Alors il fallait trouver un grand leader lumumbiste qui a connu dans le monde entier. Et c'était Laurent Désiré Kabila, Guizeng Antoine et François Lumumba. Alors Guizeng Antoine a déjà dans la conférence nationale souveraine. François Lumumba a eu la conférence nationale souveraine. Et tu as dit que Guizeng a extérieur, Kabila a extérieur. Mais qu'est-ce que vous avez dit dans la Kampala? Il faut faire signer un accord. Ok, il faut accéder 300 km². A signer un accord dans l'hôtel Le Mera na Goma. Babi ne tango ko remplacer Mobutu pour tous commission ont remplacer Mobutu pour céder biso yeba ndimaki. Tango ba komi ya na Kinshasa, Afdel côté a komi na Kinshasa. A komi fait président de la République a remplacé Mobutu, ba yi ko tala ye. Babi bondeke to yokanaki yo to sito commission yo pe pesa biso biloko na biso. Abi na bango abi me na signé qui en tant que rebelle. Je n'engageais pas les Zaïre. Mobutu était au pouvoir. Ma corps diplomatique là, ils allaient qui wana. Ma signature est caduque. Nous on a kusala yangote. Voilà place Oyo. Bazwa qui décision à kobomaye physiquement. Bazwa qui décision à kobomaye pour na likamboana. Yena Mobutu bakufi pour la même cause. Mobutu a possédé pétrole. Yepe a possédé pétrole. Bango yo surtout bazaki n'école ya Lumumba. Lumumba le baki na bango atana kufi ligne de conduite yango côté kamboka te. Kufa be côté kamboka te. Mobutu a préféré ki akufa a te kimboka te. Laurent Désiré Kabila a préféré ki akufa a te kimboka te. Pour ça bango mi balé moko c'est dakandi azam toné na pouvoir tilelo. Détruire le pouvoir tilelo. Alors lelo yo pétrole wana ezali exploité na Rwanda na Ouganda. Ezali exploité. Bako sala papelan lac Albert tie que le Dar es Salaam. Hein? Pétrole na biso. Il faut te fungola biso. Et ça ba pétrole na biso. Na Rwanda eloko moko ezati na lac Kivu, côté wana rien. Na Ouganda lac Albert lac Edouard na rive eloko moko ezati nyo saison uta na rive na biso ya biso ya Congo. Pétrole na biso. Totele melango. Totele melango. Il faut to landelango. Babomi Mobutu pour na pétrole wana. Babomi Kabila, Laurent Désiré Kabila, pour la pétrole wana. Yango wana pe tokotika yango te. Il faut totelema lango. J'espère que mes amours tolandi bisonyon soba image ngana tielibino. Tomoni situation ndenge ezoleka na mboka na biso ba congolais batelemi ba image musu naza nango. J'espère que botali yango pe na ba chaîne mususu bakei na ambassade ya Rwanda bakei copier encore congolais lingi copier
donc ba profiter dans un monde ba misusu ba obima na ba kiti bazo bima na ba na ba mesa, donc avec des choses là. J'espère que papa Abisso a expliqué biso place conflit wana et banda. A expliqué biso to comprendre très bien to monipe comment est-ce que bazo marché pour Namboka. Oui, c'est notre patrie, c'est notre pays, nous sommes des patriotes. Nous aimons trop notre pays. Congo, c'est notre pays. Mais ce que soki mutu comme kota déjà na Congo boy mabe makasi. Na soli na kin ba bisinga babi lelo eza ville morte. Tellement ba désordre zo sala, transport ezate batu bazo bimate parce que désordre zo salama. Oroyoka boy o mutu akufaki. Parce que dans la vidéo mo boy natala ki na moyi déjà na vidéo mon natala na moyi déjà mwana moko azoki makasi image wana moya ko lakisa ngote donc na ba désordre wana na ba désordre wana akwei azoki. Il y a toujours des dégâts. Oui, biloko wana quelque part il y a ba désordre wana biloko wana mingi sacrifice ezanga kate. Il y a toujours des gens au bakokufa to ba obakoza ba choc ya makasi. Mais Congo na biso to senga kimia. Ngana ngina senga ba pasteur boza ebele na Congo ba prophète ba pasteur. Est-ce que bokoki ko se mobiliser te ba papa na nga bosali prière moko ata na stade de martyr wana boya to sambela po na ekolo. Bosa ta prière moko ata pendant 3 jours. Ata na tata Raphaël wana po mboka na biso. Tala Goma kuna este kuna bat bazokufa tongo midi pokwa na este bat bazokufa. Goma yango aéroport bakangi tomoni image wana. Bino bat bozaka na Goma botiki ya biso na ba commentaire. Est-ce que réellement on est à Goma parce que ngana moi na image balobi aéroport ya Goma ngana ebi na aéroport ya Goma te. Bino bat boyebi aéroport ya Goma botia na ba commentaire. Est-ce que réellement eza yango wana nde aéroport ya Goma? Eza yango Congo na biso ko matina niveau bopoa nini? Oui, on peut dire que non. Oh, Chilombo, azo gérer mboka bien te, boye na boye. Donc, on yosoka eza po ba a longolais pouvoir nesi la mutu mususu ya bandeko. Soki biso ba congolais tozaka na mentalité moko wana. Ata oya longo musu akoya ekozaka la même chose. Ekozaka la même chose. Rien ne prouve que non soki lelo fati beto a longwe. Oya koya wana a obongisa Congo na jour moko non. Il y aura toujours des critiques. Raïs Azaki a le pouvoir. Niveau bafinga e. Fati ko ba combattre bafinga ete. Raïs Azaki a le pouvoir a ba combattre ba sérieux ba combattre biso na mboka oyo. Donc biso tozaki ata na possibilité à ça l'émission te o banda ndenge nini no ça l'émission. O banda ndenge nini parce que soko ça l'émission surtout na moto outi Congo, oza collabo ba no benga biso ba collabo. Osali na musicien, oza collabo. Osali na comédien, oza collabo. Niveau ba finga ye. Mais totikala comment on a tika ko répondre à ta mukolo moko te. Bat bandolo ba Kabila kende, Kabila dégage, dégage. Yewana ake. Siko ko miso Chilombo. Soki so Chilombo a dégagé président Félix ake. Oya koya wana nde Congo ko bonga. Congolais biso moto changer mentalité. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, le loba marche et tout. Il y a des gens qui sont derrière ça. Pour te condamner quand fachité que noté, yende atam samboka malamu te biloko mati non maniga sezana kati zana se wana bandeko. Pour bando bakane poka Kabila kote ezalaka bien. Bozila n'importe mususu ope président mususu akoya wana. Bo bana ko regretter pe ka fachi. Congolais atondaka te. Biso mono to changer mentalité. Oui, c'est le président qui va décider que avion de guerre la fois passée na chela kibino audio ya soda o azana front kuna azolo babazana pour ça avion de guerre parce que kalamingi te Goma bako zwa Goma na chela kibino image wana alobi kalamingi te parce que batwana bakomi soki na kombo ya mboka moko atanga ki wana abi kalamingi te bakoma na Goma. Mais lelo a tomoni image ya Goma. Tomoni aéroport ya Goma. Parce que finalement, balingi bazoka Congo wana.
Pour sutuka kuna boye na katanga basui katanga o côté ya Kolwezi o ba côté wana kuna nde ba mine bimaka kuna nde place makambo efandi okoyo kaka o bazui siko na ebité babanda po soki guerre bandi awa babiso to na musika ko to kozala bien et bon siko bande ko na biso basana Congo po soki pe balobi ba fashi pa lobi tele misape manduki et ozande pas congolais nda akufa congolais kokufa Nathalie image mo la fois passée ba soldat moko bazoloba babwakisi bango ba konzina bango basundoli bango na frontière babwakisi bango nde eloko bazoloba balobi ya boye tokobunda ndenge nini ya boye do emu nzambe na ngai nzamba sunga mboka na biso Congo nzamba sunga yango na bi makambo nyonso c'est Dieu qui va trancher cette histoire. Les pasteurs congolais boza wapi ba papa na biso ba Congo ba congolais. Les prophètes au tongo midi botele marabo pesa biso ba prophétie. Est-ce que boko prophétiser pour na mboka te? Qu'est-ce qui viendra les jours à venir? 1 mois, 2 mois, 3 mois prochains. Et là on est comme la biso. Et là on est comme la biso bande konangai. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et là on est comme bon sambela pona mboka ba prière ya makasi pona mboka tout le monde tu es congolais concentre prie pour la paix dans notre pays ba pasteur boza motivé toka ki ma Sandra Budimbo awa alobi na mbongo wana ba pesa ki akende pe ko financer na ba église akende pe na ba église c'est ba pasteur pe ba liaki mo muke siko pour prier pour notre pays ba papa na ngai ba pasteur minene baza abato minene boko ça la prière de la nation te. Tala ba aéroport ya bagomba ya wana ezokende tala na des autres 5000 lelo okoyoka o bibembe ba kufitoza awa soki bibembe to koyoka ba blessé eza bato mususu bato batangisaka makila balinga makambo boye ekoma po bato po balia makila bamela makila batangisa makila bato balinga bongo ah oui hein? C'est ça. Boki papa na biso aibisi biso conflit place banda ngana yebaka te ba Rwandais balingaka ni totikela bango mboka to nini. Il y a des choses eza politique eza caché ngana bino to ebité eloko biso toko senga ka to senga nde kimia congolais a se retrouver na mboka na ye congolais azala free na mboka na ye goma kuna na este tongo midi pourquoi batu baso kufa ba guerre ezo sala baso Nathalie image moko boye awa bazo bwakela ba soldat abandonné na eteni ba bwakeli soldat bilamba aboyi na eteni ya longolo po abiki ya kufa pamba e bongo kasi soki soldat ba fute bien te abundela nini abundate soki abundate soki on se retrouver na ete abundela nini. Image musu balaxi soldat azo kotisa civil maboko na poche azo na munduki azo longole biloko nzambe na simbi mutu civil on pas fandika boy eloko akolobeza te ebi na loba pona so masasi aloba te soldat osala bongo poani osala bongo c'est parce que afutami bien te ana mongo te au mona pe banda to basali ba jour ba pesa bango biloko akolia te soko akute na circulation na mutu bote le loko ateki yango ateki yango ça fait mal vraiment. Nzamba sunga mboka na biso Congo bandeko ozawa poza na poto ozala wapi. Prie pour notre pays, nous avons besoin de la paix parce que mitema na biso eza kuna toana ba parents kuna tozana ba famille kuna biloko beleza na Congo toza musika mais nous avons de familles là-bas au Congo lelo soki des autres bakangeka kinwana mabe koti biso ba tension ko za likolo a ba tension ko za biso likolo a boye bandaka boye malembe na ba des autres boye elongwe makamba wa kuluna eko makamba ba marche siko ba biloko ba marche bende siko ba kuluna ba ko profiter ba ko yiba batu ba téléphone ba ko sala ba dégâts makasi pona nini ba profiter kana loyenge on a des ordres oyo nde ba profiter
Tande babuki ambassade ya Rwanda kuna. Batumbi yango do ba image musu moyena chela bino te parce que ba image wana nini ba YouTube balinga yango te. Tala niveau. Nzamba sunga Congo. Nzamba sunga Congo na biso oyo mboka na biso Congo. Que Dieu nous aide. Yo place aux ali, place aux olandangai, simba motema, yebsa nzambe, sunga Congo, pesa kimia na mboka na biso. C'est ce que nous avons besoin. De la paix dans notre pays. C'est ce qui importe, c'est la paix. C'est ce que nous avons. Nous avons besoin de la paix. Nzambe pesa kimia na mboka. Congo na biso eza na kimia, eloko to sengaka yango wana. Bakonza mboka bota likambo oyo. Bota la ba intérêt na binote, bota la ba intérêt ka ba proche na binote. Pour le loso ke India mokonza mboka okati sa bato akena ngamba Brazza akati si bana ne baza déjà na poto na mwasi na famille eza déjà musika. Bato batika ko souffrir, ce sont de petits peuples. De bo souffrir, baza na problème courant, problème à mai, problème ya kolia. Il y a des Congolais qui souffrent comme ça. En tout cas, Nzamba Sunga. Pesa point de vue na yo na commentaire parce que nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Pesa commentaire na yo. Comment tu trouves notre Congo évolution en mboka parce que ba komelinga bibish tika biso ba musolo bela biso na mboka tolo ba mboka et mboka yango na yeli bino bo partager massivement vidéo. Alors, merci beaucoup. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.